nakotuna lelo epankolo mwana na ngai nazalaka maele baninga mpe totanga bayebi nazalaka kobanzanga silisaka. Merci Nabino Nyoso bozui occasion ya kolanda biso lelo. Merci mingi Berthe Djonga moto na Nzambe apesi bino mbote partout bozolanda biso. Webi bo mesana kolanda émission na bino oyo Dose Unique Channel ezala batu o balanda biso na Kinshasa awa na ba chaîne kili ezala na internet. Nga Berthe Djonga moto na Nzambe na remercier bino mingi pour na fidélité. Lelo tozana artiste moko o to kosolana e boyebi. C'est un artiste ou asali tana e mingi puis azo continuer ko bosser bana yangiama ye kombo na e bo lote boyebi bien lelo to kosolana e sur sa carrière musique na ye si tout temps tous en confinement ye lokola artiste ils ont inspiré nini question aux ara na kati émission oyo mot e bo lote mot bonne santé ça va santé ça va. Avant tout bandana confinement coronavirus le coup l'artiste naïbi qui vous a réinspiré toujours, qu'est-ce que ça t'inspire? Le corona et puis on kanda fobo et puis on kanda maladie mo paralysé monde paralysé ba activité belé ba économie vraiment ça m'inspire que de peine que de plaire. Il est inspiré qu'à bah émotion, il y a détresse. Bien que détresse, mais détresse en exprimant en côté. Nani, voilà ça mélodique. Bon mais ça détresse wana non abimisi chant coronavirus, abimisi chant nene. Oui, mélodiquement idée nango eza, na saki déjà, na saki ni mo acoustique. Maintenant na boîte clé en côté. Mais bon, et puis on a kandandé comme la maladie moi yobo mabate belé et puis mutumo avant d'aller na kona sali maladie moi boy pour aniro la bato aniro la mukili et moi quelque part et puis on a kanda son point parce que na mito même ata soki mutu tamsu azana besoin qui ne sala activité moi tamsu na est pour tamsu asa moi ambiance na ba confrère ba frère na biso bazana est kuna et place tam sumo ba guerre salema trop to yemba na bango place bat ba kufela ba mo bande ko ebele o baza pe bande ko na biso mais ce que moi au sala ngo ezate na na vena mo colonel Boudou il est pas kangama kuna ka pona ka rolité na compte ya ko protéger frontière et territoire national donc il est pas kangama kuna donc vinanga ya quartier mais pour monter na ga tam suna ba vidéo pour nous pour la sécurité et la totale dans la République. Donc insécurité monsieur corona. Sous insécurité monsieur corona. Mais ma casse vous doit oui battre ce qui est ça. Il y a mon dieu qui doit battre beti kuna beti kota RTNC de ou baka ukimita côté ya soki ya Zand. Mais ce que ya corona côté zo kima ebite ta monsieur okuta na ngokuna. Donc ebite des mots invisibles. Moins invisible puis à Panzani dans le monde entier mbala moko a tout ta permission ya monde moi et puis on kanda la commis banze momena mona na mbela mujomo ba zana na mokili avandi a calculer ndeni na ko paralyser économie tabiso ba ta tiers monde il fallait passer là banguna bango kuna ba mona ki ba bonga to le gabiso mais ba menango ti côté ba fulki o tam susu kikiri ventral fo mutabima po dame so ba cop mingi le gaveta Kinshasa ba cop mizalaka oka bata masina Zand ville oka bata matete Zand ville ba rumbu to yango mutekanga mana Gombe na yango pe paralysé ba tutu ndire ba moi système ko lele za koto parce que ba confiner ville et baxi combien de miens et baxi combien de en dehors ya kozala non contaminé et baxi combien de difficultés encore école ba concert go beta maté ba basala mo ba dancing club ezate ba restaurant paralysé ba malewa paralysé ba taxi bis paralysé tu vois net monde tu soza na taxi
taxi ando verser ceux qui ba $20 mais comme ceux qui n'a pas 20 000 mais 20 000 yango yali kokoma embouteillage moi bato mibale na misato na taxi donc dollar et mati mais babilo monsieur ezokita mystique ndenge tsobi nzonga azoloba bi na bino ba artiste eza ba répétition ezala nini oyo nyonso ekotiseli ekangami ezala ne batangulu pate biso tokola zambi bato bafu bazaka ebele biso nde bon tango bate to ba victime na yango mais eza quelque chose d'imprévu quelque chose biso calculer te na Congo to calculer yango te o tozalaki na ona Congo to lala to lamukaka oba bona est indi yango ka to lala to lamukaka non mo ebola ezalaki koto eboye yango biso bazalaki maîtrise nango kala bon souffrant que mambo ekende bongo eza peka ko protéger biso tout ezo se protéger ko protéger comme il protéger eza ko protéger ba master ba frère ba famille quoi. Merci Eboa Lotin nayebi ke lelo toza vraiment na trop ya kosolola na yo vie musicale ya Eboa Lotin sikoyo ozwi position nini sima kolongwa na wenge maison mère sima kolongwa vie musicale ya Eboa Lotin eza na bandenge mosusu eza autrement c'est très différent ya maison mère lorsqu'on lance la carrière en solo c'est-à-dire ba calcul eza différent ezate question mosusu nde tozalaki olali olamuki vocal mo eza na yo tie vocal mbo mokolo mo ba raisonner que ekomi era kotia banzembo botie banzembo donc ekomi na moi ba charge ekomi moi ebele ba penser pe ekomi moi différent eza vraiment pour moi te mettre différent ya par rapport pas tozalaki na pas auto okende donc siko tozala na mon côté et pas auto okende depuis olongwe osali combien vous réalisez combien de trucs toujours mon na télévision mais biso to ko tanga ngote ke oboyebo yo moko oloba mkolo nango oui bon pas mal na sali ba featuring en Afrique du Sud Afro Congo et puis kenda qui fait bien et d'ailleurs ça va sous seule personne ils a rumba et kenda qui bien et pesa ngimo ba kope belé fallait que na beta mo ba est wana pour na nzembo wana Afro Congo na seule personne rumba wana et puis générique to bis après mais ben Afro Congo générique qui vraiment pressé mais bien que to batu moi musika musu babini mais na Kinshasa siège à masolo et kota qui pena bien te mais toujours calculer toujours l'autre structure et on toujours en studio pour na sur ça l'intégralité album donc bref, on a 2-3 opus et bimi là-bas différentes périodes. Mais et ça était bien à Est, au Vandibo, moi m'appelle, sur l'Est, Kisangani, Poto, tu n'en parlons pas, Poto, ils ont été au Bétate. Donc, même, nous avons des félicitations, des remerciements. Vraiment, merci, na bande connu surtout. Il y a le bosso, il y a ceux qui ont connaître le grand succès. Mais ceux qui déjà apprécié, c'est qu'ils ont une bonne voix. Ils ont déjà une bonne voix. Les stiki karake et ganga. Et le petit gars mambo et ganga c'est ça. Parce que nandenge babiloko wana ebimi. Et là on est ça là qui est générique nous lobby qui ezaki na ezaki trop là na kini. Non mais zanga te biso tshaki ba moyen to ça na meda. Eza ndenge kendeli ndeke peut-être que la félicitation est bien, au bêtis bien, ils bien. Donc c'est quelque chose de bien pour Nangai. Attends, ça c'est quelque chose de populaire. Mais bateau va presser on se base déjà si 12 millions de Kinshasa sur presser on a atteint 500 000 personnes, on a 1 million. C'est déjà bien pour Nangai. C'est quoi au salaire yo moko bien, vous avez un producteur accompagné. Non, on a un producteur, je le fais seul. Na ba master ou ba soutenir nga ba master na ba vie ba tia nga ba sera comme d'hab donc son roloba eza Lotino musique les moto ils ont supporté réalisation album mais na ba auto l'équipe déjà Lotino musique eza label na moko voilà eza label na moko oyo et ils ont produit ba œuvre tout et on peut et ça dépannage à son intégralité donc Lotino musique donc il y a un monté ça là que mon bêtement tour ok moi
moi Kenya obeti moi Zimbabwe obeti moi Afrique du Sud le roi to Kenya potote hein pour battre monsieur papa maman ba Kenya potote mais moi ba mboka Afrique moi Angola to kendaki moi deux fois ba province to pays déjà c'est quelque chose de bien to Kenya déjà bien beti déjà Angola deux fois en privé na yo moko ouais to inga moko kei na betaki na praia eza ko production ya na pesi et production na Brascol moko eza kuna babenga bon na sona bi kombe kuna mabe eza neti Brascol moto za yango apikuna ezalaka yango mtebengisa inga na beti na praia et les gars qui très bien plus de 100 000 personnes parce qu'ils qui en plein air donc sur côté na YouTube au moins na ba extrait ezali donc ça va déjà. Est-ce que deuxième voyage Angola vous voyez des fois le bien Angola kendaki kabinda kapi kabinda soyo après soyo bimi mwanda tobeti boma tosongi kin ok kenge kikwiti eto ozonga et puis ngamona kendaki Lubumbashi et puis na kendaki mboko nini Kolwezi na saki presque 2 semaines na saki 2 ou 3 concerts acoustiques donc voilà mais kendaki très bien donc Afrique Sud pe nazaki na beti concert acoustique kuna zaki na réalisé quelques chansons album oyobima na salango kuna et puis na l'équilibre na transité par Kenya moni kama bandeko moi playback et puis na songikini to kende na bongo onzamba pesi yango na tout ça na mais et bon l'hôtel na kotala siko on dirait mamu nyoso wana otika yango na kibaba pona nini po ndiro zo lobila ngo ndenge izo sengati bon to lobela na biso toloba tendance tolobita na lobela tolobaka mais ils arrêtent que lelo na yé na melobaki on a lobaki a lobi na yé na lobika on te non toujours évoluer mambolega qui année passée to calculer ngo sote mais na kata na ba projet to baki na année passée auto salaki la positif ya kini o zaki négatif ya kini pour to recadrer o kozala na année o 2020 côté plus total ami côté positif o zaki négatif to boaki o za positif yango to continuer nango bien sûr les lorsque tali on dirait ba jeune artiste nyonso ba komi miko préféré ba se produire bango moko ba tika za peut-être sous ordre ya moto ezani ni botimbeli cop ou bien ndenge nini ba oli la bino trop te ya botimbela te ba producteur nde baza souté nana ngondima artiste normal za muta préparer ba œuvre à préparer musique mutu mo azana tika ba moyen lui azolala kaka evitanga lali la muki aki ayembe alala la muki akomi mais ba producteur baza souté na ba vieux na biso tout ba lobaka ki bazana ba label mais so ke nango bien olandela ngo bien ezalaka mame donc pas clip moko à blanc hein ba ala la label mais ka clip moko à lancer la label tout ça ngo skuza ba label ba single la belle album mais ça peut noter que les jeux artistes moi produit disque la plupart na monika randi ezaka ba single opa puis na ba si ba suka pe ka mona kana suka pe o ba bebani bon mais ba producteur comme tel proprement dit les alaka bazande te artiste alinga pe na ba tiele ba moyen ya la kisi talent na ye ya la kisi savoir na ye c'est tout bazate yango to bunda na po musique yango ekufa te lokola pe l'état betane kara to bundaka bongo pour te faire tout tombe toujours bender le drapeau ya République démocratique du Congo parce que ils ont des berceaux à musique en même bon ba tchara borango kate ko pango pe kate mingi tchanga mingi kate so qui na art grammatique ou qui na musique kara comprendre kara pena kara mais biso moko félicitation na ba master tout na ba vieux tout ndeto bundaka ka choix exact parce que so fait to bundite donc to lali déjà na makambe belé na ba milliers belé to za déjà rolala guerre eza makasi il faut que to bunda na ba moyen de bord to za nango to na choite il faut que to bunda ezate que non to zo linga to misele la bongo mais so zo zela ozeli au moins pe mutaye pe producteur asali nuna ba bêtise alexio pe l'air alors to bunda na ndambo to za nango na ba master ba vieux po ba zo sunga to recadrer ma solo carrière et continuer parce que ti ceux qui producteur a oya aye so ayete kande to za l'essentiel comme ramé qui est bien to vivre bien c'est ça. Mais comme si venant quand les musique n'a pas on dirait diminuer ma dose hein na ya libanda point de vie ya ibaloto ya musique n'a pas c'est ça ni
on dit dose nango diminuer ya la en plaire makasi na ba étranger ba ivoirien ba nigérien ba bongo na bongo wana et diminuer dose so na bango so vous allez comparaison selon you pour ceux que c'est comparaison ba numéro 1 na numéro 1 na musique ça ba sud-africain na ba nigérien so calculer pour côté na ba homme fort riche ils a plus bango pour na baza na ba industrie musicale baza subventionné baza sécurisé baza protégé c'est tout à fait normal vonga neti sonne na vandi boso na tali moto lokola weranson ceux qui musique na biso ezaki subventionné protégé et tout ça na éviter ça monsieur à cause à la paix milliardaire rien qui n'a pas parce que musique on ne devient jamais riche à l'étranger bah comment on a nous riche et pas na bino faut tout longola il faut quoi il faut ceux qui na Congo tala Kinshasa au moins na 10 à 12 millions d'habitants bon bête ce que le solo na ba vieux to ça fande na on a ba master ba précédé biso ba bimisi déjà album na ndenge makambo ekendeli mais mutu mo abeti le solo teke na za na 5 millions 2 millions na ebité ba rozala bazangi te na ndenge fo jezala ka Kinshasa ya pa mutu akoma millionnaire so after teki cédé na $1 ateki cédé na $1 akokoma déjà millionnaire mais ce n'est pas le cas c'est parce que pour tous a protégé tous a subventionné ba ça il peut ya se produire comme proprement dit ya makambango ezapete désolé on dirait pendant qu'il faut vous appelez na jungle ni bundela na ba lion na ba tigre na ba loup no bunda kaka ozo croire na protection ya Sokoda te que Sokoda pe akokomisa pe bino ba millionnaire lobby bon en fait non ba ko la société des droits de terre te ben bon est-ce que ba droit voisin ou ba droit ndenge kendelaka est-ce que eyaka est-ce que comme la ba kolona ngo point d'interrogation ah est-ce que parce que on a dit normalement ba TV totalaka to futela ngo hein obita to futela ngo na courant mai mais est-ce que mbongo on a ba musique ba ileka na ba TV na kendaka pe pas fait kende comprendre et ce sont pas et balote question zotu na chobinzunga mutana sima caméra na ko mituna lo est-ce que mbongo wana comme la ba kolo nango oyo za parmi bato bazana ba œuvre yo ne to rotuna siko yo œuvre na yo oh mais Sokoda et puis ça biso espoir en tant que ba jeune mais est-ce que tu talibi tumbo le kaki na Sokoda taka ba lion bazo bunda kuna na ba léopard na ba guépard na ba puma est-ce que tu comprends te ba makamba bundela o yaliaki bo o azongisaki bo mais na yoki na mutu aliaki 1 million te or eza société ya ba million na ba milliard mais na yoka te ko joma te tunaki 5 millions 2 millions ezaka o aliaki 30 000 donc ça dit on dirait ba mbongo ngo ndenge fo yela ezate parce que la talent te fier de amis ba futiye mazo ba te ba futiye na album ni prudence to ya yebité babar banini yebani même pas na babar oyo ebetaka na kisasa soto kina bar na biso zaka mosolo yebani te combien de fois betaki ebwalotin yebani te combien de fois betaki falipo pa yebani te combien de fois betaki ferre combien de fois betaki wer ba betika na ngulupa et puis tamba ko kongola mbongo ba kongola ngoka na ngulupa so ba futa batu ndenge nini oh déjà pas déjà banze mbona zaka diffuser pas ba beta on ba déclarer déjà que le to betaki ebwalotin 10 fois le lelo to betaki Fabregas 5 fois to betaki ngandi boye 100 fois taba calculer na ngo betaki mingi na ville de Kinshasa à partir de cela nde ba yeba ko futa mutu mais ba ko fo biso ba peso comme $1000 ko yebite za album nini eza nzembo nini ba signifier te mo flou eza même zamba sunga bango asunga bango bo ekendeka bien c'est que bien to ko boya ngote to ko sadere to ko zalaka wana et alors que comme ça que ça la moi passi kutala nanu ben ya mabu c'est un grand mais et ben ça la 2 ans de 2 mois plus tôt auluka moka okunaye ngamo na mituna Sokoda siko aza wapi boko ata mbongo na yete ata droit d'auteur na yete tuna ngamo ta Sokoda ngana lo pesa point de vie na lo pesa point de vie ya ona bi o commenter so gibe ko za commenter mona za mambo tristesse mambo mawa mama ngoto ba na ba TV za mosoni mingi na Trump ya mutu
au moins constater que mutu akosala succès ti akokufa maintenant mutu oya mutu réaliser qui de son vivant na temps o nzamba permettre qui a ça la succès mambo réussir yango ça que mutu continue ko vivre bien mais pourquoi faut pas kundaka ka bato pourquoi faut pas kundaka biso c'est que ça niongo bon j'espère que rien que ndena za boba master nga ba ko sangisa pe 100 pe na kundami pe na lelami na nga pe na ke to pe famille pe s'en charger nango mais pourquoi faut to kundamaka un point d'interrogation yango ngambeleki parce est-ce que eza niongo oyo l'état to gouvernement JN news na yo news na ngai news na biso news ya mboka JNZ TV